Bonjour fidèles téléspectateurs, ravi de vous savoir très nombreux branchants ces net moments sur Eco RDC, votre chaîne. Eco RDC toujours on pour nous servir bino, toujours on pour nous pesa bino. Et le long na compte nango ya Elubu ya Bastar, émission na bino oyo et un baka vraiment artiste na bino et permettra que bomo na bango ndenge nini balambaka abo découvrir bango ndenge nini vraiment basala rapena makusa. Le lo Eco RDC tout décidé ko mbapo na bino Christian Shoga, artiste comédien, artiste na bino obolinga obo préféra les londe toyambié pour vraiment un compte ya Elubu ya Bastar naza déjà na na plateau nanga. Bonjour Star. Bonjour. Bonjour à tout ba wala nangai. Na ba Congo mbeto na beno, na ba Swahili jambo yeno, na ba luba weto au na noni etikali. Lingala, iskeka lingala ti. Na ba mongo Rosako Ikiniao. Voilà. On a vu ce bangala aussi par Nabiso. Voilà, on a Star Nabino Shoga, Christian Shoga, Star, boni santé, boni makambounion surtout, activités au Kéndenge Nini. Ouais, activités au Kende, na rythme à Congo, na rythme aussi à télé dramatique Nabiso ya Congo, ya Kinshasa surtout, ya Congo en général. Mais qui n'est qu'un des to bomi art Nabiso biso moko. Sans te mier ba auto zalaka, pour te mier ba auto zalaka te quoi. Pourquoi est-ce que le lobby bon artiste? Na lobby ango parce que na ba pays mususu bazo développer art na bango, pas comme lobby ba riche, mais abiso to développer télé dramatique na biso pour to kufa ba pauvre. Wana to luka vraiment mokolo poto lo belango. Pour na moni vraiment ezali le roman pas si moko eza na kati ya motema moi regret moko boye artiste mais quand on kobete le biso na nous tout ça la moi résumé ya carrière na yo pour na bato o bazo découvrir yo lolo parce que za na bato ba découvrir kayo du jour au jour ne les za na bato belé o bazo tala biso ba me kampe koyeba Christian Shoga zanani abanda wapi pour le loto découvrir lolo Christian Shoga. Ouais, Christian Shoga za mona lokwa bana nyonso abotami na quartier na bango na avenue na bango na commune na bango Kasavubu na avenue Lisala numéro 14 na botami wana na koli wana. Voilà, après début de carrière nanga et bandi na groupe évangéliste grâce ya kuluto nanga Alisala yemutu asimbanga na loboko a kotisanga na groupe wana lelo nde nakoma Christian Shoga grâce ya kulutu nanga Alisala na pesi mbote papa na Armanda record petit Diki Matasala na pesi bango mbote ça dure grâce ya kulutu wana nde nazalelo nazali. OK, merci. Et tu déjà combien de temps? Ça ils en a battu belé babosa na ressource babosa na batu oyo basali bango lelo ki bazala o bazali. Ça dit biso le même tout ça là qui ba groupe tout ça na ba groupe ba terre ba longo apemé na biso tant ba kena na ba groupe musu ba koma bengra a le kana TV a finga yo a bosa na ke grâce ya muto so lelo komi koyeba na moi télévision tam su lelo komo yeba na bakata o komi koyeba na miracle o komo yeba lelo na ba partenaire na biso lokwa ba Sandra Bicento, c'est-à-dire ezapona ozaki pemé na Christian Shoga tango longwe lelo rankine komi rankine yo comme numéro 0 na mutu oyo asala yo na mutu oyo nzambe mutu asala rabatu mais na vie carrière na yo a aidé yo le mususu oyo kola kotambola na art batu bayeba yo ata mwa muke ata lelo rumela nanga te mais koyeba suksa art wana reconnaissance wana na ba artiste comédien na biso ebelezate tellement pour l'ango izaka yango mo baote kaka na zandu kaka ketchon yango na yepa kolata yo polati yango manka respect za makasi voilà yango biso ba Christian oyo toujours nzambo otsa biso mo maboko po to sa reconnaissant na source coupe évangéliste mutu revese ngai coupe évangéliste le so na ko molia code mboka eza pona groupe évangéliste pourquoi na lo kana TV na finga groupe lokwa groupe évangéliste na critiquer lokwa vient nga Alisala na critiquer lokwa ba Gabi Kiwaka c'est vraiment ce qu'il faut na za l'ingra voilà. OK, merci Star. Toloara na battu surtout au bolika rapeme na Bastar na bino pembeni ba président na bino ba groupe boz alors toujours reconnaissant parce que tout le monde d'ailleurs pour ne pas seulement même pas la bino na Eco RDC j'avais na landa ba po na landango po na kina webika ba méga pe comment nango vraiment ba 1 giga comment en tout hôtel na biso à passer ba 0 heure le hôtel était hôtel na moi lem susu mutu mo zaki na Eco RDC et pas ya boss Jean Chibobois
après tango longwe comme finga ngam na sala eko non l'idée c'est lui yem ta sala bimsa matériel na bimsa mbongo na ye to sala reconnaissant pour nzamba pambola tango ke na chaîne wala mususu ya moni ba journée c'est belé ba tepa chaîne wana oyo po ke nokuta na kana mabe partout même na ba parler na biso même na ba vie na biso ça te ke soko longwe a kuno ke mona en rose. Non, il a toujours au coup de vie au mona kuna yango ke au mona ka kozala ka reconnaissant. Soko longwe na lobika nzambe merci na Jean Thibaut Chiboba grâce na yo ndelelo na salibo. Nzamba opambola même ba fanatique na batala rabiso ba opambola yo. Zanoka na langage ya malamu. Sur ça, le langage ya malamu, nous sommes pas pour yo. Voilà. Ce que comprendre bien, c'est que tout le monde doit être reconnaissant parce que la reconnaissance nous oblige, parce que Mouto Sungio, il faut qu'on remercie. Même Sozana et Sousouté, vous allez toujours reconnaissant. Même au moni, le ils ont rendu tout ça, le nez là, boya l'aura Christian Théa. Même na Bible. Nous sommes même à Salabiso, nous avons tous à la reconnaissance, nous souffle de vie à Pessibiso. Il y a un moment à chaque temps, tu bouges à ma bolongo balanzambe, signe à reconnaissance, ne fils que merci mon Dieu, na oyo sali. Bongo biso bato ya sali biso na mokili. Pourquoi pas tous à la reconnaissance na bato oyo bakabela kinga lipa tant on a zaki na nzala. Na zole kananzela muta sombelinga mai ya kabelinga mai. Pourquoi pas nous à la reconnaissance envers ye. Nzambe fa pambola ya pambola ye, il faut na lo bakye nzambe pambola muto pa pesinga mai. La reconnaissance. Yango eloko zozanga na biso ba congolais. En général, reconnaissance exacte. Moutou ceux qui appellent ça qui yo lelo, appellent sur lobby, ceux comme na 99e fois, comme à 100e, au Bosani, oh nyon soit ça qui au bolam, c'est-à-dire la reconnaissance et kozala ezalaka bien, yango ezo pesa biso vie moulayi, yango ezo pesa biso le tozala otozali. Nga Christian lelo naza susu na télévision ndenge za ikalate parce que nga naza na ba norme na nga la landela makambo. Même pour nous ça l'aime sur télé-réalité, et ça 18 ans. 18 ans. Surtout ni Fanny Pouto, 18 ans. Chaque chose à son temps, on doit préparer dans ça les locaux moroboye et kozala nandenge les lots n'a pas retombé à télé-réalité. On se comprend dans les lots retomber à télé-réalité, bengi balobi Christian Shoga bien parler mais les mis à moi fier. Nga c'est le roi Balborgay, le roi fier, merci parce que la fierté et puis ça va beauté mutu fierté de parler ça ndenge ya mutu c'est-à-dire merci na bato balandi télé-réalité na ngai les lo susu tous ensemble na bandeko na ngai ya Eco RDC c'est-à-dire avec le boss Jean Thibaut Chiboba c'est-à-dire aza mutu moko malamu nga na kota makambo boyo il fallait pas na côté tant que artiste tant on a approché mutu na bia mutu azane mabe tant que humain pour mutu azwana no problème te il faut éviter ko linga koto alinga boyete koto alinga boye c'est-à-dire éviter ba place o alinga te au mona botambola sans problème. Voilà. Merci, merci Shoga, merci Christian Shoga. Ça c'était un conseil hein, pour nabatunion pour nabisonion surtout. Toi et vraiment cause à la reconnaissance, toi et vraiment qu'on dit makabat oh basala biso poto za la lelo, c'est vrai. Muto surtout à un parcours na mais koye ba kolobara merci na muto oyo a pesi opportunité ya koye bana ya kozana ba tout ba vraiment ko remercier bango. Christian Shoga tukota mwana masona biso ya ilubu ya bastar na bité soko soyoka loka za mingi eko na biko ebi déjà rubrique wana eko ya ilubu ya bastar lelo ilubu ya bastar to ekotala yo na quand ilubu ya bastar tongito ye bananu Christian Shoga ni nyalinga kolia mingi ni o Christian pena linga soki pena lia lobi a eloko pena na lia pena guna nga ona lingaka ngai na damaka na préféra kolia madesu za ripamoko presque bana mibali balinga yango madesu soti mabumu na kati moi likia soki pesa période à safu moi safu likia butelikaya likaya moi likaya ora moi na amta benga yango bongo hors sacré ya bara je vais manger les likaya c'est-à-dire likia ou poisson ya rotumba wana pena na olia avec appétit na badivé na fufu nde na lira bien à part on a neti ba fumbo na lira pe parce que au cause à stopper te na biloko moko c'est-à-dire faut tira moi mélange moi pondu suna linga pondu pena surtout so bati mbisa okaka surtout miracle alambaka bato banayebi on ayebi na vie ba ebo lamba eza eva la mala causa Fordino alambaka danger Fatou miracle ayebi kolamba na niveau moko boye na Mimi
mimi pe non ndeki mimi mbote belé yaza nunu ya sacré yebi kolamba na niveau moko impossible, c'est-à-dire on a Sandra Bicento, hein? C'est ça quoi, ouais. Sandra Bicento, la marraine de hors sacré, c'est-à-dire batu baebolamba na vie bazali na Dona Gabriel soit lamba ka danger, c'est-à-dire voilà quoi, c'est-à-dire bato pena baza pena so balambi pour nous, surtout miracle so la fatu miracle la patronne maman Nazir, Jenny la grande, na Jogo na biso bambote belé ayebi ans luzolo lisusu ans luzolo so lambelo makako kokufa ans mystique ans luzolo ma petite sœur propre Sephora Bialou c'est na London. Sephora Bialou c'est alamba kalisusu danger mais ye na mona kana ba vidéo na mona na lia damage j'étais mais na mona kana ba vidéo mona ka bon non na gutate mais na biki alamba fort alamba danger, c'est-à-dire bat pena balamba ba ali sauf ya pena batu musu balamba bisanza ndetse lubu mona tana mona actrice mona lamba bisanza ni ampulu pena na mwamba na fufu oh obi kesho gayo makamu na walamba bisanza nebi que batu balamba bien elubu hein mame pela lo la vela batu wa masala kai ya be façon bois kai mame pela lamba bisanza c'est la première fois moi repas bisanza ah ouais, c'est-à-dire bato balia ngo pela bambote do esikozali bato balia biloko wana na mona bayima olia me olia ngabilo bona olia na ngate c'est mais on a lié na lipa moi sucre wana esala moi bien, c'est-à-dire bato babolamba pe bisanza bali mais et puis la pe bolamba pour ton voisin déjà Lubumbashi to voisin pe ba point noir alamba déjà na mona lambela biso et puis la pa na be rere lambe alambela biso déjà na Lubumbashi petit nanga Patrick Binda yebi na fe nanga do poaka ba yebi alambela biso sardine, c'est la première fois na lia sardine mutalambi sardine, c'est-à-dire poisson les gars huile non mame pela awa show gazo de fio awa donc mame pela photo luka obandela so sous lubu artiste na leki mame pela na olamba ouais na leki po ngai na ba voyage nyonso kendaka so tuni pakaloui papa Neymar ayebisa ok Christian Shoga bolamba même na Afrique du Sud, en Afrique du Sud, on a Dabola Lyon, Baebi, Maître Julien Mbala Baebi, na France on a Erika Glenn, la Brazzavilloise, na Pesembo Tebele, Marlène Ongouba, la Brazzavilloise, Bambote na mine belé, c'est-à-dire Baebi Christian Shoga bolamba, qui na bolamba, c'est-à-dire et puis la place sur le bito ça concours à damage na Bomae. Bata ba sepena ba caméra ba luki bato ba yebi bisote ba yebi biso na théâtre mais kolia pena ba lo ba vérité ba côté la mutute na l'équipe pe na olamba ah ouais voilà OK merci pour na l'art so na ngi na l'art na ebité lubo na tala nga na télévision so na ngi na l'art mais nga na bete la bino repas moko ya nango batutu ba mona ngo mais elambeli siko épice eloba na kati ya biloko wana pogu ya biloko kolia eza épice babi bato baloba mingi bayeba osala eloko bon pona na la prochainement des gens qui boit tindaka ba makambo na ye so atindaki ngo mona pena ki non ngana beta po na lobaki na télé réalité que na olambela bato mbika na ben on a mambika na soso mais ya ba biloko mo boye faut zo temps, c'est-à-dire un mouté bolamba mbika za ya lokwa ya biloko mo balamba ngo faut zo temps déjà parti il y a 8 heures au bandit déjà ko sala mambika po mbika po belle faut mbika pena ebela bien et zo ta ba 4 heures du temps ya lokwa ngulu po il faut pour olia ngulu faut zo ta ba 3 heures du temps na kati ya nzungu po ko kimisa même ngulu to liaka ya na ba nini wana. Il faut soit 2 heures du temps à Kotumbama pour nous qui sa tenia. Ozomona, c'est-à-dire ah shogo ah ma shoga, t'as ami na ma shoga ngai. OK, merci artiste. Na monto kotana na mwali kamoro boye linga artiste bete sono masolo angolais za kindenge nini. Bon,
masolo ya Angola. Masolo Angola, à vrai dire, na koma ki Angola te, mais tokena ki Matadi. Tokena Matadi, bapime libiso visa. Zela, pardon, une minute. Ok. Artiste, il a besoin de preuve. Biso tolinga plus, preuve. Là, j'en profite pour dire un grand merci à mon boss Jean Chiboa. Merci papa pour l'opportunité. Merci papa pour nos cadeaux. Ça là, papa, merci. Et merci à toi Verdict 24 mise au point. Sans oublier mon vieux, Babi, le vieux Elvis Mabanza. Nakata Bundes, Nakata Aren, Elvis Mabanza. Babi, mon vieux Sony Mabanza. Makambu balobi binonde bankambu bavie nango basolara bien mita de Bundes mita lutete de arène na kati Allemagne basola kaka artiste la biso ba preuve to mona vraiment ba preuve to eba eloko nini et ça qui que star na biso akoma na Angola te ndenge to eba ki que ça qui prévu azala na Angola oui voilà moni ba preuve des fois ezalaka parce que bato msusu moni eza télévision ou eza invitation eza demande. Il y a visa, des photos, passeport, yango, et quand déjà l'ambassade, yango yo, invitation, yango, c'est invitation originale. Il faut une invitation originale. Parce que le problème, invitation, c'est là qui, comme il fallait tout comme en ambassade, il y a une ambassade, un consulat, il y a Matadi avant. Comme il a fait le 30, une invitation, c'est qui pour le 30 mars au 30, le 5 mars au 5 avril, un mois. On a besoin de comme na consulat Angola le 2 avril. Donc côté ici Mikanda le 3 bah refusé parce que normalement un mois mon bateau ça qui va ça dit yango sali que toujours visité Mikanda na biso eza kitoko. Mikanda pena eza original yango bateau ba bi originalité ani tout normal. Ah ouais tous c'est la siko invitation mususu bana Luanda ba o bazela ki biso surtout pour la production wana. Sorry Nabino, excusez belé. Prochainement Toya Kaka. Voilà. Prochainement artiste Nabina Koya, prochainement artiste Nabina Koya. Shoga. Bisone Toye vraiment surtout Verdict 24 heures si ma caméra aza penza nanzala. Connais tous ça bouton na posa tolia. Même pas pele mental lipa nangoba. Te lipa te o lipa to tonda te. Lipa muketi. Faut tolia pene lo mo pene équilibre pene fufu mo boya bien. Nous mobimba na boyo otala ngana pa boye pena parler otala na somme na jité na la mukina 2000 francs ce qu'on a baté 2000 on ko créer pet 2000 foufou à 500 Verdict zola bon artiste à présenter awa donc des gars 500 foufou nani ça combien là 150 ils ala so bon te comme pena ekolo 1200 ouais lundi wana 600 francs. Tu as dit à ta brûle, vraiment, nous sommes soumis à ça comme Bimoko. Oh, tu sombi, oh, tu sombi comme épices. Tu sombi comme épices, bah, oui, bah, ma fouta tout, il y a 1000 francs. Oh, tu sombi comme les cabas, m'bessu. Au zuka foufou, au tien à soupe, au zuka cabas, m'bessu quoi, car. Koki Bogoli en a bien, non? Moi, déjà, la petite nuance. C'est-à-dire, avec des 1000, n'a qui ne roule à paix. Ça comme Bimoko à foufou, na vers Massango. 500 1000 francs au tebe pis nyonso et kita nango pe au tse moi huile il y a 200 francs pour na yomoko matungulu tomate tout et ko bima na 1000 francs au sali sauce no kitoko bimi sauce mena kitoko là o so mino kalika bu o sukolo yango bien soko lingi ko tumbo tumbi soko lingi bien sukolo ngo bien boki kana kata sauce musunaka moko kalika bu wana et ko aussi solo fufu kitoko pour lier au melima ina o voilà. Merci artiste. Comprenez que je suis avec Shoga, donc c'est du show, Voilà. Shoga, Bissona Nailubu, Yabastar, tout se prépare vraiment en conséquence. Et boss Nabiso a payé ça à $20. Na $20, on a ça là que artiste Alambela Bisso et loko oya yebiko lamba ya bien. Donnez tous ça beto na mbona Bisso. Ah, Rosine Soukami na Londres. Rosine Soukami na Londres, Sylvie Cardozo Bambote Belé, Doris Massamuna et Doris Missamuna, Sephora Bialouse, c'est-à-dire baiki na bango na mbongo na bango, baye Shoga alambela bango bon pour ngai elo na kobeta ngo darda pour ngonga pe na kolamba fumbwa na tumbeli bino soso pembeni
Sugar tozo a déception te. Pour yana ba lubu musupe to lia pe bozo lia mais hein? Te na ko lambela bino fumbwa. Fumbwa na ngawana pona pesa bana poto elengi. Il faut na lambango na mafuta mbila. Na olamba fumbwa na mafuta mbila parce que to bebisa moi et lubu na huile. To lingi plus huile mais to bosani mafuta o biso nyoso sokoli nango o bato nyoso babane ko lambela nango ezaki mafuta mbila. Alors na olamba pena fumbwa na mafuta mbila pour bon na couleur. Voilà quoi, ça dit soso ya otumba pembeni nga na oloba plus na bépice en plus na olamba biloko na ngai na makala na olamba na makala pour na ko garder eloko moko boye ça dire ba pesa nga siko temps tokende wenze $20 ngo yango yo mbongo yango yo biso tolinga pe na preuve à l'appui biso tokomisaka mbongo yango wane komi 25 juillet nazo kende siko wenze nasomba fumbwa na soso na ngai na ko saisonner plus on a otokisela ngo plus na otokisela ngo plus na ai. Artiste, je préfère bien toi qui est dans Wenze tant que rozonga ndeto e banenge ni nekozala soko ko episongo combien de temps so po ko chani na kati entre temps biso to bonga mara poto kendara Wenze vers 24 balancer biso. OK, merci. Papa, tiens la rosera. Fumba 1500. Je vais jouer. Fumba 1500. C'est une ignorance. Comment on va What's up, Mouké? Non, c'est un autre monde à Mouké. Moni. Oh, 1500. C'est bon, tiens la main. La maman céleri bien. La oezika. Combien? Oh, one. Faut voir partout na balabala de bazo bazo tout musique bazo ota. Faut voir aba na samu yake. Ata kubato aba ni bakete bakete. Ah? Enfant. Des muscades. Bon, ça c'est. C'est ça là, bon, c'est ça ma excuse. Martina ke asindonga akishimo yakanje asindonga Ah, de la paix.
Eco RDC, RDC, RDC. Tongi to bablo quand on expliquer biso le lo lambela biso fumwa. Mais quand on expliquer biso bilo on so to sombi to e ba lelo eloko nini zola mama wa. Ouais, nazana poulet. Nana poulet. Poids 14. Nana tomate nanga ya mbuma. Nazana pilipili nangai. Nazana tangawis. Nazana aubergine. Nana mafuta nanga ya mbila. Nazana ai nanga. Naza pe na muscade nangai. Naza pe na cube nangai. Nazana oignon matungulu to bakana lingala. C'est ça, yango nazana ngo. Nana mungusu. Nasombi mungusu yo. Moko oji c'est pour aniancer na kata fumbwa. Apesa babenga oni saveur, apesa pimbo quoi. Ça dure apesa pimbo. Nazana nana céleri nanga. Nazana céleri. Nazana ndembi. Voilà. Nazana fumbwa nangai. Nazana fufu ya manioko na ya masangu eza awa. Naza pe na safu nangai. Safu vraiment ezali parce que fumbwa tambola na safu. Eloko ya handicapé mukie wenze to osala eza wenze moko eza mukie. Afale pena to kende gambila poto zo sala kindeki. To luki sala kindeki to moni yango te yango moni to koyeba ni to ko sala. Na safu po nena ngana sala décor on essaye vraiment sala kindeki. Bande ko nyonso na ko expliquer pe sala kindeki ndenge ni ezalaka. Otsonga na mwa maya moto mukie po mungu ani longwa apo baboli yango kaka otumbi c'est tambola na fumba kitoko. Ça dire lelo Christian Sugar aolamba nazape na mwamba na ngai. Naza na mwamba na ngai, naza pe na kwanga. Kwanga na boyi bateke. Na boyi vraiment kwanga bateke. Na ye te na ye vraiment na kwanga ya libale ko suka kaka na maluku. Kabala bambisi na maluku. E libale ko suka kaka na maluku. Na ye pena na kwanga maluku ya pembe yango yo. OK. Voilà. Voilà. Kabala libala na maluku. Vraiment. Biloko ko suka beka libale ko suka na maluku. Voilà. Oui, mais artiste, biso tellement tu auras bien organisé les RDC. Si. Dans un tablier, na biso ezana pour aider yo. Au fait ça bilamba na yo te Oui. Tablier yango yo. Artiste ola tango pour na vu que lelo makambo eza ande fumbwa na poulet na kwanga ya maluku. Et puis na safu donc artiste so abonga mara déjà. Merci. Bon, na kolamba pe na kolamba na babiloko na maboko boy ezaka vraiment interdit. Vraiment interdit. Na ba chaînette boy ezaka vraiment respect à biloko par respect à biloko tozolia to batu bakolia. Yango il faut kolongola ngo. Faut kolongola ngo ko ta pembeni awa na osukola pe na maboko na ngape na ko simba pe te pona zo simba ba makala bani na ko simba biloko batu baolia bongo maboko salité te. Yango na zo sukola na maboko ngo. Mais le tout ça la moka bongo ah. Te non, ngai na eza par rapport ne koko na biso tanga bande ko lamba. Abande ko sukola pis maboko. Ana sukola mingi na maboko. Na ça de côté kuna. Ouais. Te lokola na simba biloko olia na sukola maboko na savon te pour retour wana savon ko kota na biloko. Merci. Voilà, nous avons eu des gens qui ont surtout, yango moni na sukoli maboko nanga. Voilà. Sikoyo pesara sikoyo bilamba ya Eco RDC.
soso de ami mona de enga vraiment amanda la soso nenga za boye il faut ça là faut batbali bien pas bien goût bien il faut ça la string ah le string faut ça bakala dia kuba faut ça batbali vraiment bien non pour ça c'est bien face à la string face à la string un bon soso basala ka faut bien string batebele basala soso tumbie mais soso bimi forme string té voilà. C'est que mambo lamba o bana o kala. Bon, biso ngai nakoli ndambu pepa mama kulutu nanga na matete. Abotaki ya bota ba mibale belé bana basi mwana mwasi ka moko. Sikoyo tellement ndolinga mwana mingi ya mwasi. Andolinga mingi mwana ya mwasi mingi nde ando protéger. Biso ne tozaki lo wa ba wumbu quoi. Bawumbu ya rolamba ya okendaka wenze biso tonoka soki muumbu nsoke zaidi yake ando préparer biso pour na lobi Non, voilà soso au petit forme string. c'est une forme faut salité et le monter bien Mais batu mingi artiste mutantala afika la melone apesa nkombo mo ndeti yo bilono lambo pesa nkombo mais déjà na ba no soso il faut ça poser azala na position string position bakala dia poulet bakala dia kuba ne papa we mano chabo ndio ngona obeta mbeta poulet otumba bakala dia kuba à la position de string voilà poulet stringé. Ça c'est une poulet string. On a passé déjà poulet nanga. Quand baï baraté, il faut que ça soso bapota comme ça. Si na coup de naï, ah, si na kati pour na épicé à mota on a épicé ango, biloko nyonso ekota calme. Déjà, on a préparé déjà barbecue nanga. Déjà vite fait. Qui déjà on a place en tumba soso poulet stringé ça dit faut ça la chose ya bakala dia kuba voilà quoi voilà là on a commis ce qu'on a étape et au chocolat céleri dans la na ndembina. Ouais, il faut nakata basonge parce que basonge eza salité moyena koti sango na kati ya épice sanga te po ko bebisa. Na tout na ngai équipé nango te ko nakata minene nakata mike équipé nango te parce que eza ya kotuta. Pour comprendre bambeli na biso akinya bambeli mo mystique osombelelo akina minu lobe akimine minu akepesa minu na songe minu mo bambeli moko akini chino zo saka na biso makasi soki ba prince azoko sala ngoyo toboka asali prince après toboki na bombeli eza boni mwana ko matina suka ezate parce que komi ba déchet ba salité ba songe na ngoya mabe voilà place et kota na ngambu ya fumbwa ndembi ya kota susu na ngambu ya épice ya soso poulet stringé po papa wemba kufaki mwana yango bientôt yango mona oblele na soso ya tsadi ya bakala dia kuba ono lele na soso. Mais na bona osala ekenge parce que soki na meika ko zokawa elubu e baby yango fuko sala ka ekenge na mbeli so ça vraiment ekenge so zolamba bana pote belé baye bakate bandeko na biso Afrique du Sud bandeko na biso ya partout baza dans le monde États-Unis baye bikolamba te ba mama bango belé balakisa bango te bo profiter tant tout sala ka elubu boye ko ba meilleur cuisinier na monde c'est les garçons hein c'est les garçons d'abord.
artiste ce qu'on aime bien les aponani ndembi oyo eza na deux places et au côté là eza na ngambu ya poulet na épice ya poulet pour nota on a épicé poulet et côté pe na ngambu ya fumbwa voilà donc tout en pour la mono 400 féminine non tous les arts tout ça eza na besoin esthétique on a besoin kana kata kata pour appeler sa forme bien voilà pas tout à m'appeler rapide. C'est pas c'est surtout que l'on entend au sala. Oui. Poulet on se na bossa ni combo na poulet stringé à la carte de bacala de Yakuba. Voilà yo moka faut papa wemba sawa boy. Poulet pe na nzunga tsaka boy. String na nzoto za randeni. Afin na lukete wa. Apo mona se. Maman ko sukolango très bien, il faut rincer vraiment très bien parce que ils ont un zèle makasi au biso awa na Congo biloko na biso utara mingi na place bakona babenga ngoni voilà fona kata céleri nanga na kati céleri nanga kaka ezala esika moko lokola na olamba mamba biloko olamba na boyi koloba makambu ya bosoto mwa mingi mifunda o barolia ba mizokisi bango moko etali bango adi ezate ombila ya kanganga oh non pourquoi yo lambi exagérer dire contre l'humanité voilà na sisi séance nga ya céleri na ndembi voilà Erika Glen la Brazzavilloise Ozomona Christian Shoga, la ministre maman Christian Shoga, ma Christine Tolamba, qui s'injora, tu vois, Christine Jora, maman Christine, Azolamba. C'est-à-dire, on a commis la séance ya Aïnanga et Sili. Ayo, et ça na ngambu ya ngambu ya fumbwa, azape na ngambu ya épice ya poulet. Ye aza ye nako on ye nako babenga on na français en rapide tu vois en rampango ça dit comme ça j'ai bien dit voilà ye muscade aza awa aza na rôle épice ça dit na comment que ne na suka ya nini nanga naza pe na bitungulu atungulu pe fona kata ye parce que ye pe akota na kati épice ya soso po biloko po ezala kitoko makasi papa na ndako asepela bapaya na ndako basepela épice il faut ezala ya kokoka ezala pena ekota ezwa temps botala le na ko épicer soso et qu'on va dans les fils kata pendant 10 minutes nanu avant kota na nzungu akota pena yemoko nanu yemoka kosi tanga akota na nzungu sangani pesi eloko mususu voilà faut bitunda luketu te faut voyer bakolamba séance ya litungulu na momoni litungulu na très propre faut longola chapeau longola na chapeau mbelu vraiment za minute lokwa na tout na ngaye eza nango grafté ngana préférer ko kata na katikati pona zwa elan voilà na kati boy na kaboli katikati ko na komo ya na ngama le malembe
Voilà. En attendant, nazo sala ba épices. Na yena on a bossé na mongusu fala kota na déjà na mai. Aza déjà na mai akota pour afungwama. Akota na mai. Pour ça là tangawis na ngai parce que ndenge zaboye tangawis aza nécessaire na kati épice tanga okota na kati ya soso apesa goût mususu tangawis na tangawis na tanda mungusu azala mapanzi so na bandina na mungwa na bandina sel voilà sel nga yango na tie okipa okota na ko lekisa sel te na ina ai na tie ai nanga parce que ai okota deux places na ina ai na tie na bandina no kotuta nano ai nanga na baina no kotuta ai na mungwa ça va ndiko pesa forme déjà na ye na ndembi nanga na ye na céleri déjà voilà c'est matungulu nanga lisusu na kati na c'est matungulu nanga ouais na silisi kotuta épices sanga nyonso asangisaki na bandaki na mungwa na ye na ai na tie matungulu na ngai na tie ndembi na ngai nde na tuti nyonso esili déjà na otuta alors nazo banda na muscade nazo rappel nanu muscade nanga voilà partout de la pomme muscade muscade vraiment à côté avec ce capena jusqu'à ça sorry bazu bena boule mobimba ya muscade à côté juste pas vraiment azo esika avanda voilà awa azo kotisa vraiment yaye muscade a juste comme épice nanga voilà no baké siko azo pena siko formol ala pena formol surtout ba place oyo na tsaki ba pota il faut vraiment pour épice vraiment faut côté vraiment ouais épices il faut à côté tellement ali poulet à rotumba il faut vraiment saisonner vraiment bien avec ce bon moment on a inspiré parce que dans ça la émission na moi Gypsy Ngombe, ben invité dans la calamité bazoya Gypsy Ngombe, c'est-à-dire et première fois na mon ngana olamba, mais on a pena
mon ami dedans. Yakati, moninga eva la mala cause. Watari Wambi, Alela Banka, Gypsy Ngombe, Sylvie Cardozo, Baozala Awa, Elvira Cardozo, Baozala Awa. Voilà. Le corps a 6 séances, il y a encore de épices, il y a épices, moko, et Tsikali il y a tout à l'heure, moi à part. Il s'appelle Tangawis. C'est son nom propre. Hein? Pakota. Parce que pour l'enfant, quand il y a un peu de pena, pour un certain nombre de machines, il y a des épices. Donc, on a couru un peu de colis na liboka. Voilà. Donc, on a 6 boyés. À tout à qui Tangawis Nangai. Au lieu. Nazwa Tangawis na tsanyo so na kati no. Azwi juste quand on a besoin. Il y a maï ou il y a soupe ou il y a Tangawis. On a vraiment juste la soupe maï oyo. Il y a ngonde na on a vraiment besoin. Voilà, Tangawis Nangai. Et voilà. Et les sous awa. Juste là on a besoin de maï ya Tangawis. Voilà. Voilà. La côte sango vraiment très bien. Vous avez sauce à la salle en jeté. Il faut vraiment vous allez ekenge. Vous voyez vraiment que côte ça, que saisonner vraiment des épices. Voilà sauce à alors, nazui les sous on fond la poche nangai pour na bimisa kib. Qui poulet, voilà, qui poulet dans l'aïe. Le roi sauce soit vraiment moins gabarit, c'est-à-dire faut que qui bon mobimba, na à côté vraiment nini qui bon nyonso na nandam. Vraiment, kota na tsela no kib moko parce que ba kib peut belé ça vraiment ma pour la santé vraiment on a saisonné épices na nyonso oyo na tie na kati ya poulet stringé na bandaki kotia liboso na bandaki na mungwa on a français to bengi sel. Après, natie aïnanga indembi, céleri, matungulu, autobéni en français oignon, na tout tient ensemble, ndé natie nakati ya soso nangai, na tout type na tangawis, na type na muscade, na rapaki muscade, bomonaki, ça dure nyonsu na côte ici. Na kati ya tangawis, azaki vraiment na plus na besoin ya soupe nango mai nango wande po aopesa saveur pifo na kati ya soso po soso bima goût. Déjà bat ba pembe nanga ba yoka déjà tsunga kaka sans biloko ebela. Alors lokola na baki na opesa 10 minutes pour avant na tia soso nanga na moto na kesi koyo na fumbo nanga po na pelisa ki déjà moto. Merci. Na esiko na fumbo nanga. Voilà. Il faut la chocolat, la resserre bien. Voilà. Ajouter mon chouchou. Sorry. Il faut passer vraiment fumbono bien parce que on a quatre Congo, les a trop poussière, les a trop. Voilà. Voilà, j'ai mis un liboso. Voici.
naye na deuxième corosé. Deuxième étape lisusu lisusu fumbwa na ngai ati awa lokola na lamba fumbwa na kotokisa fumbwa wana moke awa parce bafumbwa mosusu ezalaka bololo sengaka fo kotokisa yango lokola na kosala yango awa nasi nzungu na ngai na pase yango voilà voilà c'est ça. Allez na tia on a tokisa yango moi mokie po mai wana na kobwaka ekoki c'est ça. C'est sikoyo fumbwa nanga na moto po etoka bua mbeso wana longa mai wana na bwaka batebele banolo bao tant muso ba comprendre na benga ngo soupe ezaki jus nazaki vraiment bato dans zone récupérer jus wana ya tangawis pour na tia na poulet na ngai. À tout à l'heure. OK, retour lokola na bana kotokisa déjà nataki fumbwa nanga na moto na mekiango komi déjà na suka sikoyo na tia soso na ngai na moto pe lisusu. Voilà, na pesa ki bino quelques minutes pour na épice ekota bien. Voilà. 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 Avant na longo la fumbwa nanga na moto na yesu aye loko fumbwa elembi il faut na bwaka mayo. Voilà. C'est bon. Atana mai ezokita nazwi soso nanga natie na moto pona etoka bien elemba bétis ekota bien. Oh mon petit Isaac. Oh là là. Voilà. C'est un peu air moko soki aux olamba na moto faut monter ma quand même et qui tape. Voilà. Ça c'est mon petit, ça va ramener air nyonso awa. Aza célibataire hein? Aza célibataire, aza ni marié, aza petit na ngai. Aza no na bolenge nyonso. On continue. Je manque le mot. Voilà. C'est bon. Et c'est une galère sous na meka pour passer le sauce nangai et plutôt fumbwa nangai. On a perdre l'épice en maïté, alors un peu de l'eau. Makatia. Sikoyo, nazimu finu kunanga. Na finiki ule na yesiko nazongeli fumbwa nangai. Ben invité nanga kala mingi te bazoya bakomi déjà koya moko déjà na lobaki o akokata na loboko na etali moko nakene déjà koloba na la police pour balamba na bango bakosa. À tout à l'heure. Nanga déjà et Mathilde kola moto nazui fumbwa nanga atie. Voilà.
kolinga te nzungu échauffer makasi tango ça faut na rapidité nazwi mwamba nanga nazo kata kata voilà oyo fumbwa oyo kombo nango boto fumbwa boto wa kolia fumbo pena cela veut dire alia fumbwa nde alia biloko mamepela lamba ete lambela batu biloko bongo yokisa ba comédie soni bongo nyonso apotika na mbongo nasilisi kotia mwamba na ngai nyonso voilà tant nasilisi nazwi mai ça veut dire moins degré ya mai na tito robenga ngo kopo ya mai na sopi na kati ya fumbwa na ngana mwamba oyo eza méthode mosusu ya olambela fumbwa c'est à dire faut ko évoluer makambo ya olamba tant na tie boye na kati ya moto na nga nazwi mofinuku na nga pesa nga nazwi mofinuku na nga na finiki fumbwa na nga pendant quelques minutes voilà ouais nasengaki 1 minute parce que nakendaki ko sukola bien mungusu na ngai mbisa okaoka bato bayebi kolamba bangala surtout mbisa okaoka kipara ekolo te bato bayebi ke mungusu ndenge ezalaka wana eza mbisi moko azalaka makasi alors faut ko tsaye abela esika moko na fumbwa po alemba noki ntango nazwa sauce na tie likolo après voilà batutu bazolanda ngai elubu na ngai yango elubu ya bastar nazolamba na oyo ngai nayebeli biso toya bato tokoli na maboko ya bakoko tokoli mpe na maboko ya bamama kulutu baya bato abotaka mwana mwasi moko me anyokola biso baya mibali outa classe 12h banzungu basani bolela elobi moya makasa 12h batielo basani wana osukola ngo aprotéger ka mwana mwasi biso tokanisa lokaso kembisa biso résultat nango yangoyo voilà eza ba makambo oyo il faut ko yekola yango bilo mususu tomona yango muto okembisa yo nzoka aza ko apprendre yo na ndenge mususu olakisa ndeni ya kolamba lelo kala mingi te bo natikali na 1h30 pona belisa fufu kala mingi te soso nange zolemba na akoti na grillade kuna asali string c'est-à-dire épice ekoti awa ouais lokola déjà fumbwa na nga ndenge nayebisaki bino ezwi déjà forme ekoti déjà nyonso ekoti presque yokanga nyonso ekoti déjà presque nyonso sikoyo nayi nakitisa fumbwa na ngai nazwi kikalungu oyo nayebisa bino nolamba mode ya fumbwa ya boto nazwi sikoyo kikalungu na nga natie ola natie na kati ya makala il faut kikalungu evanda bien nazozela mai oyo soki ekauki après nazwi mafuta ya mbila natie na place 1 minute taki 1 minute ya kozela kikalungu mai wana nyonso ekauka naye nazongi na soso na ngai naye kotala namoni ke soso oyo nataki elembi sava sikoyo nazwi soso nakitisi nazozwa makala oyo nazomema sikoyo nake nango na etumbelo oyo tobengi na lingala etumbelo voilà déjà c'est bon pourquoi la bon c'est bon nazongeli kalungu na lokola mai ekauki voilà azwi mafuta mbila nanga nabandi kotia
abandi kotsa ekoki boye nde abakisi mokie kaka mokie te fumi mwa litabe mwa litabisi après nazobongisa likalungu na ngai evanda très bien po bepis ntango evanda voilà naozela mafuta etoka sola mobesu elongwa après sikoyo nazwa bepisi na ngai nyonso nde nakotia na kati awa nazwi na soso na ngai nalongoli c'est-à-dire naosala vite fait nalongoli soso nsungu ezobimisa awa naye nango awa no grillade voilà oh là il faut vendre vraiment très bien mboka otokomi abenga yango mboka oyo tokomi déjà na presque na arrivé kunoko lo molo baki asoki etumbelo etumbelo OK etumbelo bato nyonso bayebi etumbelo eza eloko oyo tozotumba eloko oyo etumbaka aziki oyo elakisaka soki moto azolamba ya solo fo azika voilà naye nazwi basoso na nga fo nazwa zelanga poulet wana comment on tozalaki nini poulet stringé so botalongo bien omoni ke épice vraiment ekoti moto akolia ne pango boye akolia ne peka yango boye mais po topesa yango sens il faut amata na etumbelo il faut sikoyo atumbama azwa mpena sikoyo moto po épice amata avanda na esika na yango avanda na ngwende na ye voilà voilà oh pe so bona batu na pale balingi lipa akolela mpe soso mpona tika bapapesaka milinga apesa bavoisin motema likunia eningisaka bavoisin voilà soso akoti au fur et à mesure ntango azobela bonomona anosala boye akoma stretch akoma nini stretch aobenda na soso ngala combien de nom parce que na ibande ezalaki o soki bakala soki nini te oyo eza poulet stringé voilà au fur et à mesure ntango andobela abanda obendana eloko ebendana babenga oni solati kola so ezobendana stretch yango sikoyo air moko akoma stretch adobendana Verdict 24. Voilà. Hôtel à poulet, on a la poulet stringé. En attendant, hier, à onze forme, la zongeli koketa la sko mafuta mbila na ngai, soki elongoli sur la mobesu, soki ebeli, on a tia sko bepi sanganyo sur après, na tia on a kati ya fumbo. Boto. Voilà. Ça dit tout le monde a battu sur balambaka. Bazui dans la spécialité voilà bazwa fumba to mona bazui biloko nyonso batiango mbala moko azui fumba tokisi tie ba biloko tumbala moko ni ebeli mbala moko menga na ye na méthode na ngai ya fumba ya boto fumba ya boto tokisi ye okenseye bien to ça la résumé wana sima na moni mafuta kuna chauffer star na biso que tu as déjà mafuta nae entre temps les autres la rara pour les stringés on ndenge voilà ben invité déjà bazali awa oui na moni ben invité bazali déjà wana gypsy azawana ma belle gypsy ayo yango yo voilà vous a déjà invité awa OK vous appelez nanouche nanouche ba gros bisous na yo wana baninga ya Ivala Malako Watari Mambi mona lela banka atimba na tongo maîtresse voilà quoi star na moni au rapidité na mafuta na yo rapidement le temps biso invité monsieur wana ye elle s'appelle Doudou dans ya mbaye na madame invité quoi oui pas de problème
Voilà, Tozo continue toujours avec notre artiste Christian Shoga. Christian Shoga, je suis dans la tour. Maman appelle ça et puis Doudou. Ok, maman Doudou, bonjour. Bonjour. Je vous invite à poulet stringé. Les invités. Ok, merci. Oui. Voilà. Invité à Star Nabiso Bazoya, Star Nabiso. Moi, 2 personnes, moi 2 personnes, 3 personnes. On peut se faire la bouffe. La petite famille n'a gagné son beauté. Na sepeli makas na petite papa Christian Nabiso beauté. Les là bas bengaye ma Christine. Ma Christian. Ma Christine. Ma Christine la petite. Ma Christine Nabiso beauté. La petite Papa Jérôme Boté, c'est Kanyo Sozali, Boté Mingi Mingi. Ok, merci beaucoup. Là, c'est l'invité de notre artiste Shoga Christian. Invité dans la non, bah, c'est-à-dire ma foot dans la mbila et belly pour la mesure de prudence ko banga tangu susu il y a za camarade na ma foot à cause il y a une zanga rose qui s'appelle ngai pour dans la mesure de prudence na kitise nan na kitise nan na c'est pour d'ailleurs état ya communauté malgré belly aller na bandi ah ba maman nda ko ba beleli ah bo mimboka Laza wana akobela makasi se nyoko mpona bandolambisa mbala moko nyonso na ye na wana natiaki matungulu na ngai na ndembi na céleri siko awa na ye na aubergine voilà na ndembi lisusu na céleri nyonso lisusu kaka baza ye nyonso ensemble c'est bon là nakoki kozongisa ye namoni ke aza méchant te Maman qui a méchanté. Malgré que Kandane mais na souka pesi volcan. Na maîtriser moi Kandane na zone ici na moto. Na zone ici na moto. Voilà. Biso balambi tout ça toujours pour la mesure de prudence. Ça va voilà. Na olingate abela vraiment makasi. Au fond bazoze la epe po babela ensemble so ya beli makasi so ka ke bel pe la fumba kuna a pesa résultat mususu akoli mo là on zo tomate sanga pilipili mbuma na garder non comme secret ya zalowa na mito zalowa flèche ya baninja yem to ya sko pa vendre sa mambutu na tomate atie na kasa sauce la sauce là. Voilà. So na zo rappelle moi tomate na meka ko finara muke pona akomona na te makasi na kati ya fumbo na biso kuna hein wa faut finara pe moi be épices nyonso akomona na ramona na rake voilà. Voilà. J'espère bien inviter Nanga Baza déjà presque. Mais sauf que bien inviter Nanga inde dommage monsieur ba malade. Bon mais la jus. Bon tout na pourquoi na bengi ici ba comédien té. Bango ba nga ya musala. Ba oyo bazali ben invité. C'est-à-dire quand on dit les invités. Le quoi est qu'on a remonté sa forme, na juste sur pilipili na ngambuma, na tie na kati ya sauce, pilipili ya vert. Voilà, on finit toujours tomate place tomate sazali, on finit place pe ba aubergine ali, on finit pour ba bunga. Voilà. Voilà. C'est bon. Natiki moi le fils que
3 minutes après nazozonga awa na komi déjà presque na suka so na matisi ka fumbwa na matisi ma fufu sikali après na silisi repas na ngai ya lelo ba invité nde ba sepelisa bino te na maloba ba sepelisa bino kona bango. Merci. Voilà, donc... Star Nabiso, toujours continuer toujours la Star Nabiso, hein, Christian Shoga. Le lot a vraiment fumba, il m'a robé en boto et puis na poulet stringé, cané m'a robé en quoi. Et là je vais profiter déjà pour nous inviter pe bao yanga, pour m'inviter à Star Nabiso baza déjà et nous inviter pe bao yanga, hein, Trichi Chipamba na Paris. Vous invitez vraiment à Rolia Fumba et à Boto. Na poulet stringé, Fanny Kata, vous êtes invité à manger. Hein, Babi Lelo poulet stringé avec Christian Shoga, votre star, votre artiste, comédien. Ouais, c'est Sarabino vraiment Lelo. Toujours les pena poulet stringé donc Balia Kaka. Il y a Elvis Mabanza, il y a Mabanza quoi. Balia Kaka donc verdict yo bongo. Balia Kaka donc poulet stringé avec Fumba Boto. Hein, il y a mon pena artiste na biso Shoga de la biso dans la moni déjà kuna balola. Tout ce qu'il a été comme ça la honte mais vraiment presque à la fin. Merci. Ouais, donc on a pas dit quelques minutes. Nous avons besoin plus pour tomates et boum à moukier. Na aubergine. Il y a aussi qu'on a une équipe qui va être moins systématique. Ça dit, nous avons pour na mungo équipe pour batulelo. Bah comment on peut que ça va mingi mungo. Sel mingi, c'est ma vraiment. Il y a une équipe oyo. Quand il y a plus mungwa, il y a cube. Voilà. Abaloli. Allez. La tsiki yango sikoyo. Ezwata nango. Et bien après, na boakaye na fumbo ya boto. Pos na lebeli. Na fungoli sikoyo na fumbo na ngai. Na fungoli fumbo na ngai. Na jusqu'au sauce. Allez. Voilà. Avant na matisa na moto, il faut au moins temps y en a pas ça y est. Voilà. La juillet. La juillet ici na moto. So bon on est pratique à bien ça on va nettoyer l'amba amadesu. Atie mai nanga awa. Voilà. C'est bon. Voilà. Mais quand il a moqué malgré qui un peu de sel. C'est un radio bide. Moqué kaka. Moqué kaka. Moqué kaka. Moqué kaka. Voilà. On va lucier. Sikoyo. Natsiki fumbwa na ngai ya boto ebela aza sous les exercices mingi na kiesi ko na ngambu ya poulet stringé.
Voilà, poulet string a commis déjà dans souka. Naïb Sabino a comme un peu stretch. Avant de bien dans la binana. Bambote na batunyo subazolanda Lubu Nangai. Venanga nono Makangila le temps présent à London. Doudou Makangila. L'Afrique du Sud bayebanga ou bayambanga anytime o batozakana bango inda ba de Cape Town. Li passe bambon on a Djobu. Oncle nanga papa Lili Abdul na Cape Town wana Bambote Belefe Ousmane ba tout champagne overdose la plus belle femme du monde. Wana za ser nangai ayambaka ngai o ezaka hernion sonaka na sengi asala ngo ne bible lo baya salela ka bible champagne overdose star ye pa yemba na Afrique du Sud wana ba tout balinga ngai na Uganda na Kenya namoni na Uganda wana namoni mutambongo makasi azali matambongo bana Uganda wana Pito Lukaya Jona za mystique Pito Lukaya soso pa Pito Lukaya bi Rwanda eke na Uganda taba soso minina voilà na commis presque à la fin na silisi déjà etikali partie moko ya mukie etikali safu na fufu après na kaboli repananga kitoko. Voilà, c'est fini. Fumbo na biso. Et comme il a souka, et beli déjà. Fumbo ya boto ya ngoyo. Résumé na ngo na osalango. Après, le temps là qui s'assiko pour na maya fufu. Balia fufu, balia fufu. Balia kwanga, balia kwanga. Toke na ngambu ya attendant na kitisa, pardon. Il faut na kitisa c'est loko moko moko. Ya kitisi fumbo na biso. Na yesikoyo na mai ya fufu. Na yesiko mai ya fufu. Voilà, na kesiko na ngambu ya poulet. Poulet na biso déjà ese beli nango. Totiki yango a ezo mwa moto moko ya mukie wana. Po na tanga batu ba yango mwa moto wana ezala. Ya na tiki yango evan nango. Merci na comme déjà na suka. Etika di safu. Fufu. Sikoyo na lingi na sala bino recette ya pima. Boyeba comment ko tout taper pilipili parce que pilipili eza pe recette. Et ça n'est pas le barabutu. Oh, biloko elali comme kitoko, c'est que butu pesaka épice. Alors pima pe fait kota, ba épice. Alors tout a pima na ngai. Na pima pe apa moko l'excellent ngo fufu makasi so cha audio taka. Oh, audio ozo bio taka o chochochoka musuni mukie mais na pima pe go l'excellent fufu. Na kesi ko na ngamba pima et loro ni na otsa na kata pima po ba ba pe ko tout a pima bien. Merci. Épices. Bon, on a déjà vérifié nanga. Nana gypsy ngombe. Filmer les gypsy ngombe. Voilà gypsy ngombe. Déjà na nanouche. Comme on a eu, déjà bangala. Ya dudupe. Déjà ya bangala. Déjà nanouche. Qui tout. C'est-à-dire tout aïbi qui tout la français tombé dans maba. C'est-à-dire nanouche maba. Nanouche tout. Nanouche qui tout. Les Mbolois. Wembolwa. On a déjà fait le côté à Balouba. Doudou Wembolwa. C'est-à-dire nous mon boy déjà qui papa on na kati. Netoma Wembadi. Wembolwa. Déjà gypsy pour l'exception déjà mongala. Gypsy ngombe. Ça déjà côté nanga. Comme déjà na suka nanga. Bon moi des kateli. Nini oignon nanga. Ba mbali balambaka. Na esiko
na ete susu aïe na kati ya piment apesaka gumo na pilipili non so pipi na tout était bela makasi na tout le quoi ya ndenge balu baso ba ba pekisa moto ndecha toi voilà quoi voilà c'est qui nani nanga on a continué la séance nanga et tout à Philippines mais c'est trop difficile hein surtout faut à la prudent ou prudente tango tout à piment maboko misu pour biso to ça va mourir sur maboko il a na Philippines trop et quoi pour simbater so il peut monsieur suis pépimi au moment place au Kennedy yes c'est moi celle c'est moi celle oh ka et on les quatre non nayebi on a ça c'est belé hein non yo zela les aka que non le bana ba tout vérité koko ça ba tout le bana ba tout vérité voilà tanto zela ra pilipili on a la comboté et piment on peut comboter pour piment séché voilà, tu comme vraiment la souka ya émission Nabiso, l'étape vraiment ya souka toloba artiste Nabiso kaninga lobeni bandeli que orlamba fumba ya boto et puis na poulet stringé ne moi benga kiango artiste mais quand on arrive Sabiso biloko oyo lambi lelo et daki composé na nini poto zo résultat auto lelo. Bon d'abord na bag déjà na début na ngaisa plus biloko épices d'abord faut qu'on respecte les épices et puis c'est ça très nécessaire surtout na biloko na biso so lamba ba maman ba papa biloko na biso ça qui est composé na ndembi céleri ail kibe muscade aubergine sel piment oignon, voilà. On a des épices. On a des épices, c'est-à-dire yango nem te sali, des épices, yango ne sali, bilo qu'on a biso alors. Tout ça na poulet, na fumboa. Voilà, ça dit des épices on aime te accompagner. Poulet na biso, na fumboa na biso. Tout ça qui peut na semoule de maïs ya Congo, fufu na biso ya ba Congo parce que au tout lambi oeza Congo. Exacte uti na mboka bapaya soso to lambi za naturel piment na biso uti na Congo tout lambi et uti na Congo kwanga ya libele ko suka na malukwe kitana na gacha malukwe lifo kolaksa ba mongo ah bonga la raso mingi na ota na voiture na beta mingi kimongo kitana malukwe libale ko suka gaga na malukwe libale ko suka se na malukwe. Voilà, c'est-à-dire... Merci beaucoup. Voilà, c'est-à-dire... Mais on a depuis le bail au membre que non, bah fiba soukaka, te soki na nini, baye kola ape kolamba. Te bolingo ezambe tuté. On a cause la claire, bolingo ezambe tuté, bolingo eza koyeba kolamba. Koyeba surtout ko tia mobile à l'aise, ko solo la bien, c'est-à-dire eza ba biloko oyo et maîtrisera surtout kolamba. Au moins mobile mususu ko la linga moi cinéma kasi. Moi ça ngaza kitoko mais bolamba te mais ça place moi kinolanda ki nani babenga ni machuchuchu alanda repokuna atake makolo na mai soka ebo atie bavette fufuka oyo lamba na parler mais ya lambi na méthode mususu omoni ça dit ka fufu yo lamba te mais yo ebo lamba kolamba te yango mbali tang mususu kindaka na anglais moko boye to ebo sente gembe to pe na nécessaire mais koyeba na kolamba et ça la rapé bien voilà artiste na moni ozayo monté accompagné na ba invité na yo so ko rappeler biso batinya so to na bango poto ye bango comment bango pena baza yanga ya parler plus tard nde boye ba ki bango ça na représenter bango na point communal prêter boye bango lobby na quoi voilà mais sinon biloko o ebeli
inaolinga plus yo moko telema oyebisa biso eloko boyeboye yango yo otoyeba mita lutete biloko yango yango ebeli vraiment fumbwa ya boto nde mo alobaki artiste mekana ko expliquer biso wapi poulet wapi fumbwa po eza kwanga ya maluku poulet yango yo poulet yango eza safu eza nango eyaka mpona koaccompagne kaka epesaka mwa nuance fumbwa ni makambo badive yango pilipili na biso yango yo eza kaka juste oyo artiste apreparaki mpona bafanatike na ye baoyo bayeba kolamba te yango yo on bainvitaki napesi mpe merci na bainvité oyo bajui vraiment temps batiki misala na bango baye mpo barespecte ngai bahonore ngai merci na bango nayebi lelo napesa na bango te merci na bango merci na Gypsy Nushka c'est ça Nano ok Nano Kintutu non Maba ok artiste au service déjà invité parce que na monde comme déjà na impatience eza biloko tolambi pona surtout nga lambi pona bango nga na kolia na te ata na suka ne na kolia mais na lambi plus pona bango ba on est se servir au place ebiki na so la minatile lutu mo galia lutu mo te mo te na nini yemo ba kiloko so na ende muteko yeba na caméra. Ok, merci artiste. Toto pesa vraiment temps na ba invité na biso ba se servir entre temps. Ok, ma Lili voilà. Ok. Toti ka vraiment espace na ba invité na biso bon appétit na bino déjà. Toti ki la vraiment temps vraiment ba lia. Entre temps biso tozo profiter ka pour en remercier bato vraiment ba soutenir biso. Bato bazara toujours on a derrière biso bato surtout ba sala que tozalara zalara. Un grand merci à toi le grand Ayom Romiyebi et mon vieux mon vieux Solara bien Yannick Kimbuta Bapesa Kambote Yannick Kimbuta et tous les amis de Yannick Kimbuta sans oublier mon grand frère Jabiula maestro et pourquoi pas toi mon vieux Elvis Mabanza sans oublier mon vieux Sony Mabanza Babi mon vieux Sony Mabanza Balira Kaka Basola Kaka Mita lutete de arène na kata bundes ma sœur baloba kaka Fiston Kwamadio mobali ya Olga Kwamadio en Allemagne Fiston Kwamado depuis Allemagne ba gros bisous na yo Fiston Kwamadio ngapela lingio mingi ya ngapela lingio mingi trop mais sauf que il est déjà marié mobali ne moi c'est pas zakata ile kwa yo Olga da Costa. Voilà, ça dit Fiston Kwamadio on a les qui n'a. Merci à vous le couple Fiston Basola Kaka. Donc bon appétit na batno surtout oyo baza vraiment et puis na batno surtout bota la biso. Bon appétit à toi Verdict 24 mise au point. Bon appétit à toi mon artiste Christian Shoga. D'accord, entre-temps to lire à l'erato mais grand to ba so pezaka nenge ande ko pese là. Merci. Christian, oui. C'est ça qu'on lui a dit. C'est ça qu'on lui a dit. Papa, Madame Azati. Vous regardez papa. Pas beau. Ça les va pas fumer là, t'as la doula. Faut moi à table, jamais cause à battre la conversation on va fumba bord. On va papi fumba papi bord. Nous avons fini là. On vraiment. On dirait bien d'avoir roulé. Ah mon. Oui, mon lien a été. Là vous fini. On lien c'est pour le lien on y a. Donnez-moi ce que vous levez. Ou cela vous donnera pas compris de plus. Si nos prochains sont juste qu'à aller sur l'eau. Ne vous en faites pas, nous n'irons pas. Beaucoup. Ah, c'est bon, prochaine. Au moins, que nous sommes et on met la tête. Qui m'a aimé ma paix. Tout là. Tout aussi bien. Ça le coûte moins esthétique quoi.
Comment on a Nanouche? Il y a beaucoup de bezate. Il y a beaucoup de monde. Non, il y a des coups. Il y a des fumbo de si, mais il y a des fufuna soupe. Il y a des sommes de gars, il y a soupe ou ya cano. Fumbo ya boto, ni boto. Somme, rien à dire. Tarakak. Comme on a Doudou et Mbolo, na yebi ko tuté na lia mais ya fumba oyo ya boto eleki elengi tina suka moya ko lobeza tetalaka tantine Christine alambeli bisolo alambeli bisolo lo to sa ba invité na eto lié ngana lamba na nga mais oyo alambi kitoko makasi. Ok, merci. Mais rien à dire. C'est-à-dire carré. Okay. Avant d'ici ma solo, rien à dire. Merci. Ok, merci. Voilà, on a invité Yastar Nabiso, Yastar Nabiso, Christian Cho, Gabino Mboki, Nengenini, PC vraiment par rapport à Biloko Oyo, repas Oyo, artiste à Lambi. Et tout appelé rapidement artiste parce que tout comme Nasuka. Verdict 24 et des tous artistes et moi PC là on est vraiment à l'ambélé biloko. Merci beaucoup d'avoir invité. On est vraiment pour répondre vraiment à l'invitation. Il y a artiste Nabiso, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Mais trop comme on bon était vraiment un artiste Nabiso Christian Cho Galeux vraiment zaki na casquette il y a tantine Christine binomo boyo qui vraiment bon monini Christiane OK non vraiment bon monini nini à l'ambi vraiment fumba boto hein fumba boto ce qui boto dans boto boto moni moto vraiment au asa concurrente na mamba fumba o isa Tantine Doris mi Samuna, c'est-à-dire Yemtaza concurrente vraiment dans ma méthode de Fumboa. Na famille na pesi famille Ford Mbambote, famille Ford Mbote, Magali, Batutu Mbambote Belé, na oncle Goga. Depuis Kenya, Bamasatou, partout, Igor de ministre, Ansel Zolo, frère nanga propre fiston Kouama Diomobala Orgadako, ça va 13 ans pour tout Yagaga Nazoya Lubumbashi bientôt. Je crois dans quelques jours, ma colonne des ans Lubumbashi. On est en Mboka Nanga, Mboka Obalinganga, Mingi, Mboko Sonaye, Bokonzepe Samilaranga. C'est-à-dire, Oezaba Massana, le roi Bajar Kasusu, la Kilijo, Obatika Rangate, Obaza, tout le temps Nangaï, Obasala, non, artiste appelé Massadi, Jean Kasusu, la Kilijo, Motema Iska, Lenzo, Erika Glen, la Brazzavilloise, ma sœur propre. Pour en plus, ma camarade Abanabashi, na solo la bien à Bango par rapport au Keno, Christian Shoga. Au moins artiste ya mobali pour ça la aimer faut bana basino d'abord faut bana na ko lingwe belé après mibali aba memi mibali na bango et pas na yo voilà ça dure Erika Glen on a baza bato za anytime sur na téléphone bisimo qui non je suis fauché ba sololi baza vraiment belé na Ramset Chika ya depuis Brazzaville baza belé ba maman ministre ESP nazo ya les 27 na Brazzaville ça dure mon anniversaire le 5 mai Oyo. Ah non, comment ça? Le 9 mai plutôt, le 9 mai. Le 9 mai, on a invité avant qu'il y ait Lubumbashi. Je crois dans quelques jours nous allons à Brazzaville invité juste pour l'anniversaire ouais. Gypsy Ngombe abotama le 20 mai. C'est-à-dire trop 5 anniversaire wana à réduire 20 mai naé. 20 mai on tourne pembena à réduire en haut à réduire on a ça il y a basket le 9 mai nazana le 8 mai na Brazzaville pour nous fêter juste mon anniversaire avec Erika Glen à route à France il y a ça le 10 mai il est pas à poto sangisango abi mon frère n'a sponsorisé anniversaire dans ma sœur propre c'est-à-dire biso na biso iso na iso mbote na bino merci na Jean Chibo Chiboboa. To préparer siko elubuya ya bikolo elubuya bikolo na ibisa déjà na batu biloko na olamba on a surprise si voilà
si mais na promettre na batu ke elubu ya bikolo ke lamba na source place onga na botama place bakunda mutolu nanga place ono ke lamba biloko na nzungu ya koko na biso bandolinga mingi bakoma VM ça dit Virginie Monguma wana koko na ngai na kende pena ko lamba kuna na source wana na ko inviter banga oka bazala ki lelo to bakisa pe susuna merci beaucoup. Il y a qui vont plaisir. Oui, tout comme na suka, tout comme na suka. OK, baba ina ba negonyo so balinga ngai elubu na lambi ba comprendre que non. Ba tunanga ba kumisinga te me ba aimer, ba kumisinga te ba aimer loboko nanga. Kebi kolamba, mais na bokasité pe ya batu o ba coach na ngai o na ye kola pe kolamba sima na bango na pesi Mimi, la nounou de Hors Sacré nani Sandra, la marraine de Hors Sacré, Batutu, Batutu, sur ya Uganda, Mbote Nabino. Allez, merci beaucoup. Christian Shoga vous aime beaucoup. Nangayna tout na sous question Yasuka. La langue le plus internationale na monde est Zalaka Nini. Ponayo. L'anglais, français. Artiste, moi je suis là pour te poser des questions et non pour répondre à tes questions. Merci, là c'était votre artiste Christian Shoga. Christian Shoga est vraiment de tout le qui est l'autre, qui est vraiment dans quand il y a Louis Abastar. Et Louis Abastar, vraiment, vous découvrez vraiment bon Monique. Comment est-ce que artiste Nabino Christian Shoga, Azaki, vraiment, wana na makusa, nengi na lambi pena pour les stringer nae et puis na fumba boto. Un grand merci à mon boss Jean Chubo Chubo, un grand merci. Nabato basouté na rabiso Zuli à la Baronne depuis Londres et pourquoi pas Mireille Mouika à Paris et Willy Mamona depuis Suisse. Merci beaucoup Nabato surtout Nabato sur Watala Rabiso. Merci Nabato sur Bazo soutenir Rabiso. Merci à tous les amis de Yannick Kimbuta, sans oublier Babi Yemoko, le boss, le jeune patron, et Yannick Kimbuta. Merci beaucoup à toi, mon vieux Jabi Yula. Merci à toi, Elvis Mabanza, Mitalutete depuis Arène, Nakat Salman. Merci beaucoup. Nabatunu surtout Balinganga. Merci beaucoup. Nabatunu surtout Bazo soutenir Eco RDC. Merci à toi, Verdi 24. Merci à la grande famille à Eco, Babi. Famille Mobimba Eco Presse, Fanny Katale, Bob Molema et pourquoi pas Nora Kalange sans oublier Maris. Moi je vous retrouve prochainement, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Eco RDC.